sije oyo Karine Mokonzi alobeli, oyo ndeko mwasi alingi kobalana na meilleur ami ya mo ex na ye oyo azalaki mobali na ye. Na sali nyonso na kota na direct ya Karine Mokonzi, me moye te azali koyamba te to ezalaki kofonctionne bien te. Bon, asali kaka malamu pamba te nga nazali na esika na nga oyo nakoki kopesa oyo yangai ide nalingaki na pesa na direct ya Karine Mokonzi oyo alingi kolanda nga tokokabola yango kitoko. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune fille na ba jeune garçon, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors ndeko mwasi oyo olingi kobala camarade ya mobali na yo, camarade intime ya mobali na yo, ex mobali na yo. Alors yokanga malamu, nga réponse na kopesa yo bala. Wana na pesi yo réponse na yo bala. Alors bandeko oyo bozolanda ngai, bino soki boyebani na ye, en tout cas bomeka kopesa réponse moko te. Pamba te ezali likambo ya bomoi. Ezali teke aza kotuna bino ke nalingi na somba elamba boye epai ya nani oyo, epai ya moto oyo aza ennemi ya mama nanga bomoni ndenge nini. Me ezali bolingo, ezali akosangisa vi na ye na mutu wana ti na suka to bisika ekosukela. Alors koluka te okota na histoire ya likambo na bango oyo oyebi ndenge bandaki te, oyebi pe ndenge kosuka te. Me liloba oyo yokoloba ekotikala na kati ya couple na bango. Pamba te akotiaka yo na liste soki likambo ebebi. Akoloba soki nga nazala na yo pope bapesanga conseil na mutu boye. Soki pe eke malamu akotiakaka kombo na yo. Me ngai na lobi na ye abala parce que epekisami te aza na droit asala eloko yo ezali malamu po na ye, epekisami na mibeko moko te ya leta, voire même na yebite soki na mibeko ya nkolo ndenge nini. Alors boyoka malamu, soki mwana mwasi aye neti ndeko na biso alobi bien Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alobi ndeko na biso ba proposer ye na camarade intime, azobakisa intime ya ex na ye alingi abala ye. Simanango ye eza kopesa ye mwa trouble yango apesi na Karine ba chinois baloba. Bandeko na kanisa mwana mwasi yango Karine pa lobi aza tantine. Donc tango Karine Mokonzi aza kobenga yi tantine elakisi aleki 40 ans. Donc elingi koloba akoki kozala na crise ya quarantaine parce que aya na likambo oyo ya bolingo na ye pa ya ba chinois bapesa idée. Donc eza bolingo yango teke ya maseki me ezali libala. Donc ekokozala aza na crise ya quarantaine to ya cinquantaine. Alors soki eza crise te ou bien saleka pa crise wana ekoki kozala ki produit fini. Elingi koloba nini? Elingi koloba akomi ne tap moko oyoyo ya suka. Aza na chance moko te kaka ya libala te me ya mobali oyo akopesa ye valeur. Donc lokola azasus na chance ya mobali oyo akopesa ye valeur te, bazoyela kaka eloko oyo ya zanango comme tel ekoki kozala nzoto, comme tel ekoki kozala magasin, comme tel ekoki kozala n'importe quel eloko oyo ya zanango sima bakei to ba utilizaka ye kaka na likambo wana.
Donc azali siko na liste ya ba produit fini. Donc ndenge tomonaka yogurt etikali 2 jours esila. Eza ingirte po eza étape na mokili oyo ndenge to vivraka. Biso nyonso toyebi yango. Na kanisa mutu nyonso azolandanga soki atali tango azalaki na âge ya 18 ans, soki akutani na nzela na mama moko ya 35 ans, azalaka omone ndenge nini mukolo musika makasi. Mesikoyo soki yo moko okomi na mbula wana ozokanisake no oya tango kala ezalaki ndenge mosusu siko pe eza ndenge mosusu. Mais likambo ya âge ya kokola eloko moko te ezali ko changer. Nzoka tango ya kala kutu ezalaki kamwa bien. Alors ndenge eza wana ndeko mwasi alingi abala oyo ya ye ex camarade, so camarade intime ya mobali na ye. Donc mobali wana azali ex na ye, basi baboyana. Camarade intime azali toujours camarade intime ya mobali na ye. Donc aza ex te. Tokeneti na ser moko ayaki kopesa témoignage na chaîne epai ya Karine Mokonzi. Alobi asala na mobali 12 ans. Lisolo na ye wana ekokani na oyo Karine alobi yango atiki eloko azalaki kosala pote asolola na Karine. En tout cas, maman bravo. Ndenge osali yango. Alors, ndenge aleki epai ya Karine yemoko abimisi na munoko na ye. Alinga kopesa, apesa kutu emissiongo epai ya le Ketchu, mais le Ketchu asala yango te. Et puis abakisi malamu ndeko mwasi wana. Alobi apesa lisolo wana po etungisaka ye, alingaki adefoule. Bozoka malamu. Bolanda malamu. Ndeko mwasi wana bazala na mubali na Congo. Ba ye tipoto. Ye abanda komona pasi banda balingana mobali bamakangu na bamakangu. Asali 12 ans na mobali. Bolandi yango bien, ye mutalobi. Donc esalaka ye pasi. Donc tina mukolo ya lelo pamba te tangu ayoki Karine Mokonzi azali kosala sijoyo atiki musala aye mbangu. Donc elinko lobaboy azana ndaku na mobali oya nyokola ete me mobali oyo azwa sikoyo oya azali trésere na ndaku. Donc oya nyokola e sakende kote mususu. Me ye ndeko mwasi toujours azali à l'aise te tango yoki lisolo wana ayembangu pa ya Karine. Ye ndeko mwasi apesaki yango na le Ketchu po adefoule. Elingi koloba boye. Ndeko mwasi ndenge abala sikoyo. Soki camarade ya mobali na ye, soki nani. Ndeko mwasi tango azoloba na biso aza trésere, aza kitoko na libala na ye, elakisi clair et net azali kitoko te na libala na ye, parce que pa na ye eloko munene kaka oya bebisaki ya mobali wana kaka anyokolaka ye, ya mobali wana kaka azwaka ba makangu pa na ye eza eloko munene. Parce que soki yo kabwani na mutu ango azalaki kopesa yo bagato te, azalaki kosombela yo mapangu te, azalaki fidèle na yo te, elingi koloba soki ye akei yo fo bosana ye, fo bosana pe na histoire na ye. Alors soki ye azobosana te ekoki kozala pona nini? Parce que mobali wana ayaka kozwa bana sima afingi ye. Ndenge yalobi. Alors soki elekaka bongo elingi koloba toujours mwasi oyo yende aza à l'aise te. Pamba te mobali wana akende metangu ayaka kotala bana afingaka ye bakombo nyonso ya bandumba. Yepe atikaka ayaka kaka kozwa bana atikaka ayaka kaka kofinga ye etanke aza na mobali oyo a rendre ye heureuse oyo azala jamais na vie. Bino moko bokanisa mobali oyo anyokoli yo 12 ans na libala. 12 ans azwaka bamakangu. Le même mobali na kati ya poto yozwi mobali oyo atie yo à l'aise, amemi yo na mapata. Sikoyo wana tango ayaka kozwa bana
aza susu kofinga yo bagromo likambu tango mosusu osala te afinga ko tango nyonso ozoyoka pe soni te ya kolobela biso na net mobali oyo ozane pe na ndaku oyo arendre yo ere azoyoka pe makambu wana elingi kolakisa clair et net mwasi wana andimaka kozala kosouffrir parce que po a éviter mobali wana lokola si bakabwana afinga ye lisusu te na kanisa bino nyonso bozolanda nga eza facile koleka bonjour même koleka bonjour oyo ya coronavirus yango wana ndeko mwasi oyo apesaki témoignage alobi na Karine makambo eza ebele akobenge mokolo mosusu asolola na Karine elakisi aza toujours na besoin ya kodefule ndenga lobi donc pana ye akokufa nango ye mobali ne ya vie eza oyo azane na ndako sikoyo te mais mobali na ye ya vie eza kaka oyo wana anyokolaka ye donc elingi koloba ye ndenge aza na mobali oyo na ndaku na kati ya motema na ye alobaka ebongaki na vanda kaka na mobali wana anyokolanga ndenge alingi parce que aza kokontinue kaka koyamba mobali wana etanke aza na mobali oyo arendre heureuse na ndaku donc na mukuse bino moko soki bolandi lisolango elakisi mobali oyo baza na ye azorendre heureuse ye azorendre mobali oyo bazane sikoyo malheureux donc aza kaka koprefere novelas na bango na ex na ye ekontinuaka ata bakabwana pourvu ke amonaka ye tango ya kozwaka bana aridiculize kaka ndenge azalaki koridiculize ye afinga ye en tout cas pa na ye esalaka ye kitoko oyo akondima to akondima te etali bino parce que basi ebele basepelaka bongo to soki asepelaka te amesana bongo soki ezomanke ye en tout cas akozala na posa nango ndenge moko ye mobali oyo azwi azorendre heureuse mais lokola atrompake te afingake te ye akangami kaka na oyo ya ex ndenge aza kotrompe ye bon lokola bazaka mwasi na mobali te lokola azofinge pa na ye ezosale gu na elengi yango chaque weekend to mukolo ayaka kozwa bana na kanisa asukolaka bana malamu pe abongamaka asukolaka matoi na ye na batige coton po ayoka ndenge bakofinga ye esala ye kitoko bongo aexplike na baninga na ye tala ex ayaki afingaki nga bango bakoloba en tout cas alela yo ti lelo wana ye aza koyoka elengi moko ya kosakana te koleka mobali oyo azane na ndaku soka lobi na ye madame na lela yo to bakomba zoloba ya zoloba yuma ngai osalaka nga nyonso malamu eske bayebisaka mobali ya parfait azalaka na mokili oyo mobali fozala mobali fo trompaka nga neti ex mobali fozala mobali fo ere moko ofingaka nga donc ye eza guna ye yango wana akokontinue kolobela Karine lisolo ya vie na ye asuka kaka na Karine te nga pe naza nango posa po nga pe ezosala nga elengi alors ndeko mwasi nde oyo alingi kobala en tout cas bala bonne fête bosala mariage na bino kitoko soki ekei malamu gloire à Dieu soki pe ke mabe en tout cas na souhaite bino ebebele bino d'avance ciao.